Bonjour, nous avons une émission na biso ya loboko ya maman aux États-Unis. Lelo Noël. Na Noël na biso ya lelo na kanisa ki na sala Thompson poisson batumba na sala makayabu na sala viande ipandi na taba. Awa poisson na nga yango. Poisson na nga déjà na bandai ko assaisonner pour moi caméra na retard. Na poisson na nga abe piste na nga na saleli. Tous amis base à poisson ezaka mingi muscade. Épices na biso yango so tokoki komona ma maman. Naza na besoin ya muscade, naza na besoin ya ail, naza na besoin ya tangawisi. Tangawisi. O eza na nka litungulu me ya poussière kaka epesa saveur. Biloko na nga na saleli yango. Pona poisson na ngai. Yango nazo sala poisson, nazo ko assaisonner yango. Natie na nga mwa tomate mokie ya linzanza po epesa nga couleur. Nazaki na anja te, et natie tomate mwa mokie ya linzanza. Yango nazo mélanger poisson na nga yango. Poisson na nga pe na bosani te nazali na besoin pe ya moutarde. Pa maman moutarde elongolaka mwa zei yango pe na salelaki. Couleur jaune au bon eza moutarde. Citron ezanga te ba maman na poisson. Bosa na citron te. Tango osala be na suko te citron, moi huile mokie. Citron na huile permettra poisson ezala elembisa poisson. Na kati pe ko bosa na te. Maman tu atika matoi. Maman batika matoi faut ko sala poisson no bien. Puis ça ebima bien. Kota pena be pisti na kati. Tant mutazo lia poisson so ka pena guti na kati ya mikuwa. Mama mwende nazo sa. Nazo kota ti na kati. Ti na kati nazo kota pisti na ngai. Poisson ko sala ngo bien vérifier ngo bien na matoi awa. Kota pena pisti awa. Mama bozo mona nde nazo sa. Poisson so sala yango bien te na kati ya okokolia yango te ezala bololo. Nga osimba ti na makati na zo tia makati. Osimba ti na bakati ti na matoi awa. Oso kolia Thompson na ete kati ya bololo babiloko ya mwindu alongoli bien te. Donc soit des choses salées ou bien té, ils appellent qui te côté. Pourtant on t'a dit on a déjà bolo là au bail. Maintenant on t'a dit on a senti puis Thompson. Oh Thompson bon oli on na Congo kuna na Zandwe. Angola. Parce que ya États-Unis. Donc nyo c'est za kaka ko kita mutema, osa bilo no na mutema moko. Ndena kwa saisonner boye na otika mo vanda ata 1 heure du temps. Pour écouter épices. So pe 1 heure de temps on attend na moto ko 30 minutes. Nga na préférer na misale na nga evandi na ngata 1 heure de temps après na yoko tumanga nga pene côté épices pena kitoko. Mais maman ko tsano pe 30 minutes. C'est un problème té. Et dépendre kana temps na yo ozui. Ko maman na saisonner, na sisi ko assaisonner, na tikango evanda. Na otikango 1 heure de temps. Oui. Donc si on va dans 1 heure de temps et kota nango na sala siko eloko mususu. Na esa bino huile eza yango nde lembisa poisson. Otia pe belé makasi te. Sanoka na quantité moko eza ke poisson et lemba. Donc ça huile nanga ba maman bomoni atiki yango evanda. Atiki yango evanda et kote épice. Maman ko bosa na vinaigre te. So osano na citron, otie na citron na yo. Mais so citron ezate, otie no ka vinaigre. Ele kapete. Vinaigre peut vous permettre que poisson pe lemba. Na tie vinaigre na nga na tie huile. Na tika mo siko evanda. Ya poisson ça ko tumba to fa. Na osa poisson ko tumba. Poisson na nga eza ya ko tumba ya ko kalinga te. Donc tu tiens au bois, tu tiens au inner. OK. Atika ngo ifandi côté épice après na on les caneta pour kotumba ngo.
na komi siko étape ya mipanzi loka na sala ida na assaisonner poisson na tiki yango 1 heure du temps na esiko kozwa mipanzi na nga ya kotumba mipanzi na nga kotumba nazalaki pe na besoin kaka ya ail muscade moi moutarde ezanga te surtout mpona kotumba biloko moutarde ezanga te moutarde nazwaki pe fumier na ngai oyo eza fumier bamama comme ça biloko so milinga bamama balambaka bayebi fumier yango nasalelaki na otia pe tangawisi na nga na bepice nango eza ail babouillon oyo yango eza bani ko assaisonner na osuka kaka boye te fona tokisa yango nde na assaisonner yango boye yango na otika na ngango evanda te yango nde na assaisonner yango kaka boye na tiango na moto etoka mwa mokie po elongola mwa bamakila na kati wana yango po tiango mafuta huile te yango na otia mafuta te totie vinaigre te yango na tie vinaigre te vinaigre na nga na otiango na suka ntango ekobela ntango na kosangisa na otia banini bapoivron na ngai nde na oya kotia vinaigre mokie oyo nazali kaka pisi na besoin kaka ail muscade tomate mokie ya boîte na moutarde oyo na otika yango etoka mwa mokie nde na bando na oleka na etape ya kotumba donc oyo ivo etoka oyo fona tokisa yango mwa mokie nazotia yango na moto po etokie mpona tika yango etoka mai ebele te bamama mai kaka mokie etoka mpe makasi te esalaki ekoma potopoto te mai moka mokie oyo etoka naotia mwa mungwa mokie natika yango etoka nango mwa feuille ezanga te mwa feuille de laurier ebika etisaka mwa savere mwa solo wana bien wana ezanga te azoka mungwa mais ndeka tolobaki bamungwa ebele te bato bakoma makambo batension bani mungwa kaka mokie po épice na nga eza na bamungwa nango se na nga mungwa mokie tokota kaka na nini na mwa kuwa wana te mwa feuille na nga c'est bon natiki yango etoka ekotoka ebele ta milai te etoka o 2 heures du temps te mwa 30 minutes elongwa esalaka ndeti elengeli kwa awa viande nanga na misalelaki avant caméra ya mais nazo koexpliquer kaka viande ya ngombe viande na nga ya ngombe nazali na besoin toujours moutarde ezanga te ail na nga nasaleli mingi ail ya poussière po ail banika ane kotelema na moto olia azolia ail kitoko te ba ail na biso banikaka ne bongaka na ba Thomson nasaleli ail na nga ya poussière biloko nasaleli yango oyo bagu oyo yango oyo biloko nasaleli oyo eza nango kaka bamélange bagu nyonso na kati babouillon ezanga te oyo bamama bayebi na Congo baanja yango oyo eza eloko mosusu te anja kaka ya mai muscade ezanga te biloko nasaleli yango te fona tie vinaigre po aza misuni otie mwa vinaigre mokie mingi vinaigre na bamisuni boye otie vinaigre mokie mwa huile mpe mokie otiki ye avandi mwa huile mokie un peu de vinaigre otie huile na otokisa ye te mpo nazotumba na ngai ye aza na bongi na ye te batokisa ye te nazotokisa kaka mipanzi viande oyo nazotokisa te mipanzi kaka nazotokisa viande te mipanzi nde kaka moto nazotokisa viande aya na importance ya kotokisa ye te ya vanda na ye kaka boye asengaka ne ye mpe asengaka ne te ebele te akotaka mwa ta moke kaka biloko nyonso mama kozala patiente otiki mwa poka epise ekota esaloka bien nakozwa kaka vinaigre mokie mama ayebi quantité ya biloko akosalela ayebi vinaigre akotia kolanda te nde naotia na liboko boye edépendre na viande eti nga viande nango eza ebele yango na saisonné viande bamama bomona viande ndenge kobima yango nde tolakaka bino ke tolakisa bino recette mosusu yango lelo toprofite nde eza Noël boye tosala mo eloko mo ensemble ka mosusu mpe kosala yango na bonani te yokata na kotianga te mpona nazongi su bamama naye kotala su poisson na nga oyo nabaki natika 1 heure du temps naye su kotala mama kobosana
Tangawizi te. Base nango eza tangawizi na ail. Kobosa nango te. Kobosa na ail na tangawizi te. Na yesu ko balula ngo. Nde na tika kan 1 heure du temps. Na yesu ko balula. Kobosa na tangawizi te nazo ko insister tangawizi, ail, vinaigre. Soit so ça pe na vinaigre te mama ko tsana ka citron tout court. Kobosa nango te. Na kati kobosa na te ko lekisa loboko na kati. Na kati wana na kati ya mbisi kobosa na te. Yango ba mama. Wana likana ngani tape nanga otumba ngo. Azonga skona tala ipanzi nanga na teki na moto pona bayi na otika ngo tam etuka etan ebele te. Zo suka maboko pona ke tan ipanzi nanga. Na bando ta mipanzi nanga nazo balola ngo. Ngo balola mipanzi nanga. Tuka na ngota milai te elongwa ka ba senya wana. Oni mipanzi nanga yango. Sur la bonne année. Kasi fumé wana ekoti ba mama. Kosa mutema likolo to sa biloko no ekoka épice tete. Sa biloko na mutema kokita sa épice nyonso ekoka. To ba kiso boza na posa eloko comment tikela biso commentaire. To yaka ko expliquer. To se compléter na cuisine mutayebi nyonso azate. Eloko na linga mingi pona toxela mipanzi, bozo mona ba mama makila ndezo bima. Makila a. Donc soko tumbi on ba mwa bo kitoko te, on a préféré ki na tokisa ngo. Moni makila. Vous appelez mutema likolo te, kena longola, na longa te. Ozo balola. Ozo sa. Bon mona ka ba mama ndenge ko bima. Quand on sala on a décoration na biso ya ba poivron. Bon CP na mama boza desika. Mais quand on a simple. Mama mingi baninga mama otumba biloko te po baba mona ko tumbeza compliqué te. Base na ngokala. Épice. Koti na ngo bien. Tika musuku mukie. Baloli oyo ezalaki likolo bamama bozomona nde ezobimisa makila. Donc otumba ngo bongo nge oza kitoko teta. Bamama bozomona makila. Yango na préféraki na tokisa yango makila yango ezobima. Na baloli na sens mosusu. Ebela te loko ozolamba ngo bouillon te. Esa akake ba makila wana ekangana. Ma ebele te. Ma mokie toujours. Toujours. Ma maman, ni nange toki esili. Na esko na etapa four. Mama so za ba mama mingi ba mona ngala lingana ngako tumana four te. Na lingana te ewe kokwe somba plateau oyo. Ngana salela oyo. Osombi plateau oyo ekoedo makasi. Na kotumana four plateau oyo. Ekangami na mutalaka nango. Na obanda nanu kosala poisson na ngai. Na obanda nanu na poisson na tumba poisson na nga. Avant na tumba poisson na obanda na four échauffé. Four na no tsana four na nga échauffé. I'll show you. Aye na fongoli. Ate See that? 450. Pour échauffer na tsana na 500. Na tsana 500 pour four non échauffé. Avant Watery. na te four on a bandi na ye na bateau na ye ti à 500 euros. Na te pour la chauffer nos four. Étant na sauce la four est chauffée. Na tiki me pandi na makaka na kangi na ngare chaud. Me pandi na tiki na kangi na ngare chaud na sala na poisson. Ouais. Na bandi ko tia mi pandi na nga ni tumbeli oyo. On se place hein. Nazo classer pour na espace. Pour na bona sa ba tour ebele pour na za biloko ebele au sala. Biloko eza mo ebele. Donc na lingi ka ekota soit plateau moko mbala moko. Donc ce qu'on a sous classé na ngango pour espace. Pour na récupérer espace. C'est bon ouais. Ba mama au moni nde na classé biloko na ngani se koti. Ce qu'on a zo tia mo soupe mo likolo wana. On tia mo ce qu'on a four. Yango nyonso na classé
donc na créer un espace dans la peine coquille l'oignon sur la qui non ici maman na si ko classer nazo kota na essa bino ke na tika ki four na nga échauffer four na nga yango échauffer so poza na ona barbecue na ko sala na yo kwa na ba hiver boye nga na sala nga na katia na kotisi yango mama eza to kotisi bokeno vanda masolo na papa te ko kotisi boye er moko ye otali er moko minutes exact ko calculer zati et dépendre na four no ndenge esala na uzalaka na ye natali de temps en temps na ye natali soki ebisini na baloli ka bon mais maman place ozosala mosala fo kobongisa nini ozala propre kobongisa babiloko nyonso mosala place ozolambela environnement place oza fo ezala propre pcp te pesa yaka na salite kolalisa basala na salite nde yango ebendaka biloko wana soki cuisine ezango propre pesa oleka te nzungu na ngai nabwaki supu te natiki yango mpo nazaka na besoin nango mpona na silisi te supu na nga natokiselaki yango nabwaki yango te mpo nazaka na posa nango nde na nota ntango na kobalola na kotia yango susu likolo mpona na four na nga eza espace makasi te nayaka nao na plateau wana moko yango natie nao mipanzi thomson yango mpe vandi leta nazela yango ekota épice kitoko yango ezawa viande na nga mpe yango wana me nabandi nao na mipanzi nde nalobaka toujours kobwaka mwa lisu nazotalatala mwa moke na ye natali namoni ezobela mpena kitoko nayesko kovérifie nde kaka tolobaki de temps en temps koya kotalaka yango bamama mipanzi na nga yango oyo ebandi siko kokende kobela donc naozela yango so mokie etela mokie nazaka wana mpona kota ezika te naye kovérifie namoni ke ebandi kobela kitoko natika ngo mwa moke supu oyo natiaki likolo esala ndeti ekangami nakangi susu mama na ye nabalola sikoyo omoni couleur mipanzi na nga ndenge ebimi couleur nango ebimi anisi mpona balola mopanzi mosusu azobalola kaka mpo biloko nango na klasaki yango mpena tondisaki nini mosusu atanga kobalola nasilisi kobalola nga okokobimisa na yo mpe otie obalola yango libanda nga na préféré yanga na balola na kati mpo naza na fourchette na ngai ya molai nayisa bino mama nabwakaki nini soso te mpo nazali nango kaka besoin yango osala azotia su likolo kobwaka te mama soki na osisi osalela yango te kobwaka te soki na osisi osalela yango te yango wana récupérant lisusu mpona tia susu likolo me so osisi no boko kobwaka na yo mpo banyonso deja ebeli nango tous les deux sens mais soki otie na sens moko kobwaka te mpo kozala nango su besoin biloko na biso ebeli nde nasaleli procédure nde nakosalela procédure ya biloko nyonso bathomson oyo nyonso nakosalela yango kaka na procédure wana donc kotuma biloko kozala mosika nango te mpo oyebi te okalcule te oyo biloko na ngai ebela boye mpo oyo eza mosuni yo kokasa ebeli oyo na kati nango makila ezali donc ezaka eloko yayo otalaka oyo otali eza na minute te donc minute eza te misu nde minute oyo otali kote nini ebeli te obaloli kote ebeli te obaloli na suka na opresente ndenge na kodekore yango bokomona bamama toleka biloko na biso yango ebeli nde tolobaki na ebandeli oyo poisson yango oyo na nde tosali badécoration oyo mipanzi na biso poisson makayabu okoli yango na kwanga okoli yango na makemba donc edépendre kaka na choix na oyo kosala yango tokomi na suka pesi mbote na mobali na nga Fabrice bana na nga Constella Presiana Reyo na copine privée Nicole Tungu Choco Frappant na mobali na boss boyi batantu
apesi bato nyonso bayebi nga mbote mpona lelo nati na loboko ya mama tokutani na épisode mosusu ezoya. Joyeux Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël. Oh.